Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh là là, je suis en retard, hein. Oh mon Dieu, oh mais mon Dieu, c'est pas possible. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh là là, je suis en retard, hein. Oh mon Dieu, oh mais mon Dieu, c'est pas possible. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh là là, je suis en retard, hein. Oh mon Dieu, oh mais mon Dieu, c'est pas... Bonsoir tout le monde, hein. Franchement, merci beaucoup de votre présence. Merci de votre assistance déjà, merci beaucoup. Bonjour Pichuna, bonjour Gloria, Annette Beauté, bonjour, Daniel Noté. Oh, mon fils, merveille mon fils, ça va? Manuel Dedeus, merci beaucoup. Papson Izebonga, oh, moi, merveille à tout le monde, merveille, franchement, merci, merci, merci beaucoup. Vraiment, de toutes les façons, j'avais déjà bien marqué les sujets d'aujourd'hui. Ce qui chauffe, c'est... Oui, salut, salut et toi, ça va? Salut Papson Izebonga, salut à toi, coucou. Merveille, merveille. Salut, ça va? Vous allez bien? Mais moi, Gloria Wembo, salut, coucou à toi, ça va? Je suis très contente de voir ta présence déjà, merci beaucoup. On est ensemble. Merci de votre présence, franchement, j'ai pas beaucoup à dire. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire non plus. Vraiment pour cette histoire de notre frère Mike Kalambay avec son ex-femme. Peniel Kalambay ou Samba, je ne sais pas. Mais je crois que c'est ça. Tout le monde est au courant. Bon, franchement, je ne peux pas trop mettre de commentaires là-dessus. Mais c'est que je suis venue devant vous parce que j'avais annoncé ça ce matin pour dire qu'on va essayer quand même d'en parler. On est là, c'est la communauté, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Donc s'il y a des histoires ou des problèmes qui se passent dans notre communauté surtout, il faut qu'on en parle parce que c'est très important. Et surtout que c'est des personnages publics. Ce sont nos stars. Bon, je peux dire sa femme aussi parce que son mari est star de notre pays. Et carrément là, on ne peut pas ignorer. Tout le monde. Bon, on connaît bien frère Mike Kalambay. Donc voilà. Et je vais attendre encore 2, 3, 4 minutes. Comme ça, on va parler de cette histoire-là qui chauffe, qui rouge les cœurs. Vraiment, je ne sais pas par où commencer. Mais bon, je crois que votre dossier, ça serait mieux si vous pouvez intervenir. Mais bon, j'avais voulu mettre mon numéro de téléphone direct. Comme ça, vous allez appeler. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit non, parce que cette histoire-là est en train de chauffer à ce moment. Il y aura d'autres personnes qui vont passer pour dire n'importe quoi. En tout cas, ce n'est pas bon non plus. Donc, c'est mieux de laisser les commentaires. Chacun va écrire comme d'hab. Et puis, on va voir les commentaires et on va expliquer avec le temps. Voilà. Donc, je suis là. On va commencer notre live dans 2 minutes. Là, qui chauffe, qui rouge les cœurs. Vraiment, je ne sais pas par où commencer, mais bon, je crois que votre dossier, ça serait mieux si vous pouvez intervenir. Mais bon, j'avais voulu mettre mon numéro de téléphone direct, comme ça, vous allez appeler. Mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit non, parce que cette histoire-là est en train de chauffer à ce moment. Il y aura d'autres personnes qui vont passer pour dire n'importe quoi. En tout cas, c'est pas bon non plus. Donc, c'est mieux de laisser les commentaires. Chacun va écrire comme ça. On va voir les commentaires et on va expliquer avec le temps. Oh là 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 là. Je suis là. On va commencer notre live dans 2 minutes.
Donc, voilà. Merci beaucoup. Au fur et à mesure, nos frères, nos sœurs, nos amis, mes amours qui vont entrer. Déjà, les sujets d'aujourd'hui, c'était pour parler de notre frère Mike Kalambai, notre star. Mon Dieu, je crois, on ne peut pas condamner quelqu'un par défaut, je ne sais pas. Franchement, par où commencer comme je viens de dire. Oh, non, ça, oh là là, désolé. Non, le banalinga, la voilà. Le monsieur l'a rempli, ça, banalinga. Lisolo na biso lelo bomona ki yango déjà na koma ki yango na tongo titre na biso ya sujet na biso lelo pona frère na biso Mike Kalambai bomona ki yango bandeko na ngai makambo ezoleka toyebi te est-ce que vraiment entre biso na bino tosola nano na ndenge normal mwasi na yo ya ndako mama ya bana na yo soki pe eza bongo parce que ba commentaire eza tellement avis eza partagé te comme avant parce que il y avait d'autres liboso bazaki beaucoup plus comme on a net moi si mutu a bomi libala na ye donc a sopi libala na c'est en fait donc batumi bazako lo bango que non ils a faute moi si pourquoi il faut qu'à garder il faut qu'à bomba tout ça bref to yeba biso so ba condamner que ba lo ba ki ngo to lo ba na mukito ka kalito mo côté to ka te mais loko so choqué beaucoup plus makasi kaka komona ba pota ya mwana mwasa na mukongo ba kanja kuta kosa ce qui est solo vraiment pour ba commentaire eza na ba message msusu na zwaki batu msusu bazana ngo vraiment d'accord t'es pas du tout et même nga pe lokwa na za mwasi en tout cas na koko se ba biloko bongote surtout mwasi na yo obali na bolenge nyoso bo mwana nyoso to kokolo baté soki azalaki moseka ou pas mais o to yebi azalaki vraiment Trésor Gers Bosonga, je te vois mon petit frère, gros bisous à toi, bonne année, meilleurs vœux à ta famille, à ta femme, à tes enfants. On est ensemble. Donc, na habité, là c'est na bandela na bandeko na to lo banan to solo vraiment est-ce que ezala vraiment bongo. Moi c'est azemia 5 mois. Na habité za solo ou ezali kuta parce que to lo bakali kambo za te ke o te to condamner mutu na likambo to habité. Daniel Note, ça va, t'as partagé déjà? Tu peux commencer déjà à partager l'émission, hein, s'il te plaît. Eza makambo zo sala passe na motema. Eza makambo zo sala passe na motema parce que tozolo bakaka pona mwasi nani, pona bo mwasi, soki eza ya solo vraiment frère. Aza éducateur de maman. Donc il y a coupé sa biso mateya. Alex Rabiso liloba. Tout ce que l'on a na pasteur ou boina boy. Tout ce que l'on a moyembi. Vraiment. Comportement on a na sote la frère on a ndenga za très doux ayembara bien aza calme aza tendre na on a neti place on a les a été. Na zo mona ngote. Parce que moi si alibala, maman a bana na yo. Pour ça déjà na zemi à 5 mois, il a kisi que a comme déjà na deuxième mois na libum. Et puis yo yebi que moi si na na zemi. Likambo benenga zolo bela. En tout cas ne bazolo batoza vraiment église au milieu du village. Tokota na no mingi te pour na moi c'est parce que na minute tout le monde est toujours accusé vraiment car frère Mike. Est-ce que c'est vrai? Pour mon tour soit comme une maman, Sylvie, est-ce que mon Congona Ezaya botu nanan, mon Congona c'est ça qui faut mettre à Peniel ou pas? Na yebite binom tu bope cette réponse. Pour elonginer mon ante ça mon Congona ba pote, là on est l'ex Ezaya pour ba montage comment na mope en bon. Bon, Ezaya vinaye. Pour akobeta ga biso na tozana mukaka wana parce que ma kamso to kokota vraiment na ba détail et tout nan pour na kobeta ce qui Ezaya vraiment tabeta qui moi sina ye vraiment place to condamner wana. Parce que tout le bagage est que non, azam tanzambe, yem ta sala raboye, o ekobo ou pas, kuna non tozate vraiment. Parce que to yebiga muto asumukate, na sa moyo za nzambe ka o ya kufela biso ne kulus. Pas tala ke mona muto ta hotelima. Na zone zimna ku frère te ponga na za mwasi na konzi mango kutata mukete, ekele ka kutute. Acte kaka ya kolobaki abeti mwasi ne na ceinture. Et puis na se ya mulili. Yamamisa Tubambe, je te salue, ma grande sœur chérie, gros bisous à toi. Merci beaucoup de votre présence. On est ensemble.
mwasi ya zemi tozoloba nano mwasi ya zemi kaka ndenge ezalaka mpo biso toyebi ndenge tokendeke na bamaternité tomonaka mwasi soka na zemi surtout mindele ndenge ezalaka azolengela ye azosimba mwasi na azoya na ye voilà. Est-ce que ça normal vraiment mwasi no ya zemi ya 5 mois mama bana na oyo bali ye honoré olakisi biso bato mokili ekoma na niveau wana place wana nazondima te est-ce que eza ya solo obeza lokuta bolingo ezalaka guerre te ntango babi l'amour c'est l'amour. Ce qui est problème, c'est un couple, il faut que solo là. Quel que soit les problèmes, tu es parce que tu es comme un niveau que bon, c'est-à-dire il y a eu quelque chose de très grave. Pour tous autres, la frère Mike, tout le bateau qui est notre au bas qui est clous parce qu'il faut tout ça. Non, biso toza na biso nyonso surtout nga. C'est vu qu'à news, ayaka ko beta li solo, o isa vraiment sûr et net. Avant na kota na monaki intervention, moi si na monaki intervention ba bateau belé ba les réseaux sociaux et tout. Et après, on a eu une conclusion, on a dit d'accord, le col les a boué na tongo, on a dit un message, pour nous dire qu'on a ba yango ba yaga ko sunga significa bien news, tant ba kolanda na biso, comme ça to solo la na no to sungana. Pour na libala ndenge zalaka na mwasi na mobali ndenge to vanda na ndako zalaka ki to za bolingo to za eloko moko. To ye to kuti bana na biso ba ko bota na sima, biso ba to ya liboso. Vraiment. Nazo ebate ceux qui na bandela nano na nini parce que makambo moi ça le but mais c'est belé mususu kuna ko kangate bolimbisa parce que c'est tellement beaucoup de choses à la fois maya sika original bino nde makambo toza ensemble merci beaucoup na ba soutien na bino toza vraiment ensemble merci ebele bisela stoboza donc et le qu'on a ngina retenu yanano étant que maman moi aussi ndenge biso tozaka na libala tant tobalanaka ezalaka ke tobalani pour le meilleur et pour le pire ezala mwasi soki azalaki na bale passé ne ou pas mobali peut pareil bon mobali vraiment tokokota mingi te parce que en tout cas si jeune eza tellement trop glissant que tokokomeka maîtrisant te pour le moment ntango oye kovanda na libala elakisi ke okomi na eloko moko na mwasi na bokomi kosala bomotiko na bino ti ndenge nzambe akoya kokabula bino. Bibi chez Flash, salut ma petite sœur, merci beaucoup, gros bisous à toi, les sujets des frères Mike Kalamba, et on est en train de me parler. Essayez un peu de partager aussi les vidéos, ça sera vraiment très génial de votre part. Frère Mike, makambo sali tozolo ba toyebite anske. Vraiment ya solo ce que ça yé muto asali yango mukongona ndenge bazotuna parce que ça ya penyel ya solo moi si na yo bali na bomwana nyonso honorer boso biso ba tout le monde na famille na baninga no tout le monde devant Dieu na basali ya Nzambe est-ce que ça ya solo pour sujet ça vraiment ya koyinda ndenge zaki avant na histoire na tango bandaki basi mingi pe ba pengolaki basilikelaki penyel keno azam bali na yo eza pona dictateur te okoko boma libalo comme italien vina bino c'est pas fait pour tout ça bref bon, moi so na pe je crois azela ki azela temps na ye ou ba parents na ye ou ba camarade parce que pour le baka azam tout te ke ba ko influencer et tout ndenge ba bandaki kutu non frère Mike mutunde a força ki ba bale na frère Mike parce que ba ye ba na so na famille c'est même pas ça muta força était yemo kutu ndambe mali so ne pas ya maman na ye papa n'est pas vraiment au courant to lanze pa ndeko na biso mamolopo oyo azali moi c'est anoko na to yeba ki pete kala na sema kamone to yebi ponga na tikala ko yeba te ke mamolopo azala moi c'est anoko na ye donc batum soupe baso pengola mamoloko pourquoi kokota na ma famille ba tout ça mais aza moi c'est anoko na ye c'est pas pareil quand même moi c'est anoko a mutu eza famille na bango aza membre ya famille c'est logique ce que bon n'était pas na biso et pas batum sousu wana boko ba oh bo zui makam sousu voilà mais wana azali membre ya famille na ye direct. Mais pour la nini biso basali ya Nzambe bon biso te limbisa pardon bino basali ya Nzambe c'est beaucoup comment na ba niveau vraiment c'est que comme scandale en même temps toujours parce que corps ya Christ mutu de ezo kitawana parce que tant batu bazo ya kotala bloka batu bazo loba batu bazo hein bozo tia batu sous place ni et c'est normal te hein bon mais quand on kotala na makambo ou bon mais quand on stopper virus parce que to yeba te bato muso pe bazola pourquoi yazo ya kaka na makambo na ye na réseaux sociaux yeba lobi il faut ya na réseaux sociaux parce que e bandaki kuna makambo c'est là qui kuna
bamakamio se banda ko bima kuna ba photo ba kizela ye muta a partager a publier kuna or ezalaka yete eza ba ex wana mibale moi si mususu ko panga ko mona yete parce que ça déjà moi c'est abato libala frère abima na ekutu sima na ye tango basi babalana vraiment nazo ebate franchement ils ont dépassé nga makambo tozo loba to meka kotala kana liboso pe na sima surtout na biso ba papa et ba maman tant toza na libala na ebité tant oza na ndeko na yo mwana mama na yo ke na niveau na ba bete lokola bongo boko koma na niveau wana vraiment bo sepela vraiment ke no ba beti mwana muninga bongo hein le les asangwama oyebi ke tellement qu'il n'a qui choqué biso en tout cas même nga biso so ba salibala parce que il y a un moment où ce gros baté il fallait que couper na mobali telaka ka mobali a musala nzambe ba kamusu il faut pas parce que ba ça on est bato ba sambela raté vraiment na ndenga mabete ezate na côté na frère ils a ba bloc a besoin d'occasion de shit ko ah ba ngo ba sala nzambe tout kana vanda na ngai oui c'est vrai mais bon muninga za mwana bato ya mukepe azonyo kwa mazo sepela te na ba makambo zo salima na kata couple na ye tina suka craquer a lembi a céder pour ba tout bazo en vieux poste wana place wana et na zata moi sa frère Mike ils attendent ngane na zaki mo sina libala wana boye bien mais na niveau to komeli vraiment makambo ndenge komeli tozo ba susute suko yo zo te abiso nini est-ce que ça y est-ce que ça me konga peigner est-ce que peigner là franchement c'est trop et ça la na ko banga na somme pour na ko supporter te ko babilo kande ba otsa bon to na zone dimate est-ce que ko beta wana ya ndenge nini est-ce que parce que ça nzoto pembe parce que au moins biso ba to moi nzoto pembe so ba tachota muke peut-être boy na ebité mais quand même pour comme on peut tala ngata na mi beti boy c'est le logo te pona mi beti ne logo te mais ko beta vraiment que no li bende to komona ba moko rouge au sala c'est comme moi sinon ndak mama bana no beaucoup matina niveau na ko beta na bongo kanda ngo zaki ya nini problème ngo zaki nini bon infidélité yé mo kasa lobi ke insupportable ba infidélité nyonso bando lingana na ye ya liboso ya munene kutu o nanu wana za ko yoka nanu mais o salama kaka na katsa ndako na bango soki peza ya solobi no mutu bokoyeba na ndenge yé mo commence à se témoigner alobi elle n'a pas peur elle va tout dire comme ça elle-même elle va se sentir soulagée. Elle a fait ça d'abord pour elle et pour ses enfants. Dans l'avenir, que bana neton bakokola, et ça la te ba condamner maman ya ça au moins l'histoire nous se est étalée et ça na 4 ceux qui ba konga ba réponse ba mo ko koluka kuna. Même moi na bangwa mobali Shaddai akoma kutukola ah notre papa tapé ma mère et tout en église à l'obakambo. Moi na ceux qui a 3 ans, ceux qui a 2 ans à l'époque. C'est pas normal. Vous avez traumatisé ban est-ce que franchement, yonga na zoba vraiment ce que ça frère, moi qui kalamba et mutu asali yango. Non. Moi, on dit maté, ça bon. Parce que ceux qui vous moquent, frère, comme dans niveau là, c'est que c'est très grave. C'est très grave. Dans ce CP, la mingi na bino bande qu'on a obo intervenir, obo zawana, tozo sunga na parce que ma camion c'est ça te gato le baga ou ezandi tine na le baga. So ito yebe tozo sunga to ça na peut conseil tant que ba couple, et tant que ba ndeko, et tant que ba camarade, ba frère et sœur. Bana mboka surtout wana Congo ndeko no Congo congolaise ou congolais au sale bongo to bana to condamné ka violence ça kate ya moi si to mobali parce que to mona ba vidéo moko so circuler ya munzibu moko pa beti mobali na ye na ndenge moko osakana tazo beta pe kaka na sentir ango eza penga na ba réseaux sociaux wana ko beta mobali na niveau wana pe yo moi si franchement c'est pas dit. Et puis au mobile les ana makoki na makasi ni tout ça moi c'est mon kena zemi na âge ça na seba biso na différence il y a 10 ans il 9 ans 7 ans à éviter déjà ça na force à se défendre te ça déjà faible parce que zemi wana so moi ça na problème zemi ceux qui ko beta comme so moi peu choc moi franchement ça qui kanda ndeli de ko ngai nga franchement na zolo bana zo endima na noter vraiment que ezali vraiment frère Mike Kalamba et mutu abeta ki penye. Parce que ceux qui vont mais ça y est mutu asali kamba bongo je ne crois pas. Et ça est le mot toujours condamné actuellement sévèrement pour na bande comme ça mususu ba meka pe ko répéter parce que c'est pas normal moi si na yo koko comme ça était le là sac à box sac à box ko tango za na ringo a beti za bongo c'est que vient na mangani na saluer depuis Autriche merci beaucoup na soutien na monio Alexandre Miakutima merci beaucoup na soutien na yo toza ensemble c'est pas possible. Bon mais quand on sunga biso bino batu bozawa na bon mais quand on komelanga muke parce que na ngaki na chat téléphone nous vendre dans le baki ba biso ngana ti sujet o eso chauffer na nous vraiment c'est pas le moment
tomekana kotika soki eza biloko mosusu tokosala wana tokotika telefone mpona bosu totie telefone elakisi ke tokopesa accès na bato mosusu bakomoloba ta mosusu kofinga kosala soki ndenge nini. Divine Grâce Basile, merci beaucoup, je serai à toi tout à l'heure. Topesa na ba conseil to sungana. C'est vrai que na libala ba problème ezalaka nango. Et kozala kaka ekosila raté. C'est pas pour rien que balobaka tango zo kende okanga mutema pe moko lobi tatoni alobela ki okokanga mutema okokoka. Alexandre Miakoutima nous a partagé votre vidéo. Merci beaucoup notre pasteur. Voilà pasteur. Pasteur lobana nous vraiment yo moko na nozawana. Makambo ndenge zo lekela pasteur. Corps du Christ, les autres qui n'ont pas bon, mais quand on a une solution, bah ça l'ensemble, on a États-Unis ou je ne sais pas moi, parce que ceux qui ont la boire, les gars qui vidéo, bah ça les boba, nous sommes en dit, maravement nzambe, tu peux pas dire mais la quête. Et vous avez l'occasion de chute, bah oui, moi tu me dis mais sur les athées, bah tu me sala kutu, oh bah on me voit azoter, abisso bah ça les langote. Si quand on a besoin de peigner tout le bapé, na éviter. Est-ce que façon qu'on se soulager pour na banane, il fallait que razala, awana. Belinda Benz, télévision, Belinda Benz, pour soutenir ma copine, télévision Belinda Benz, na YouTube, pour que vous s'abonnez, vous s'abonnez à Sylvie Kabea, pour que vous cliquez, car à la page, on a déjà, vous s'abonnez à Belinda Benz TV, pour que vous avez ma cousin, Belinda Benz, tous ensemble, donc travailler, parce que tous sont la communauté, na biso tous salisana, parce que le logo est qui pour la connerie, kaka. Bato pe baza ba responsable net ba vena ba pasteur baza wana baza bato o bazo tala makambo ba tsepeli pe Niclette yo vraiment yo bongo nanga en tout cas na saluer ba sur baza déjà na ligne. Merci beaucoup na ba soutien na bino sujet na biso tozoloba eza sujet après na biso mai kalamba scandale zo le kawana ya mwasi na ye na ba pote eza na mukongo wana vraiment est-ce que ça ya solo za frère mutabeta ki ou pas et puis bato so ba se poser question est-ce que mukongo eza ya ye moko fi a question ou pas. Parce que mon aki longi na été bon na ebité so mutape si Congo koko mon longi na ebité ba misu ba beza été ba misu ba beza montage je sais pas pour nga vraiment na so koka monzima te que ça frère mai ki mutabeti vraiment penyel na niveau wana mo sino ndako mama bana na yo na ba makambo ba accusation ndenge so leka wana na baba sa mabalo bima na bango na ba leki na ya na ya mo si cousine na ye o ba kolo tata na bango mutabengi sa na poto mona papa kulutu na ye. Est-ce que franchement et puis nanda kuya ba parrain na bango mibal mais non c'est scandaleux sur ces histoires. Moi je ne crois pas à ça moi. Nazo ndima ngote parce que mutu fuma ça na conscience vraiment na conscience c'est là bon na éviter ce qui ou azaki drogué ou azaki normal je sais pas parce que mutu fuma na conscience ça ko ça bloquer bon moi je crois pas. Tout mais quand même pour ça là non effort ba congolais parce que tout comme kana ba sujet moko na habité pe ba réseau mususu le quoi biso totala ba chaîne mususu te ya ba réseau ba mboka mususu te so pe bango ba kana ba makambo ko la biso boy na habité biso fula so ki ezaka ba ndenge na biso ba congolais ka ndenge to komika ka likambo so ki ezali fo kaka to ke na réseaux sociaux to penser parce que il y a d'autres façons aussi de faire. On peut faire ça autrement parce que moi na ba to ndima ki ona bolenge nyo ça ndima ko ba bande konangai il fallait qu'il ait un téléphone ouvert pour to solo là bax conseiller ngai moyen na conseil téléphone ouvert parce que bato musu bakoko za vraiment na kanda bakoza na rage bakoko répondre mabe koko sala peka bien te yango moyen na téléphone ouvert exactement bande konanga bo sunganga pardon na lobi na koki ko tia téléphone ouvert parce que na ndenge ya respect bandeko na biso ba otala biso premièrement pour la téléphone oyo deuxièmement ceux qui ezali vraiment mutu aza na besoin kosola na nga azilanga nsima tokosolola siko moyen na yambeza te Feli Fatal Sandrine ma petite sœur pesa na no commentaire na yebite na ba vu makambo ndenge tozo ba pona sujet ya frère Mike Kalamba ina niveau to komeli eza ndenge nini po tozo yeba te po batu ndenge bazolobela makambo ngo ndenge zoleka po nazo comprendre te na libala vraiment to kokoma na ba niveau na ya kobeta na bongo eza la frère eza la sœur ou pas
na couple oyo kaka koza na droit ya kobeta moninga na ebongo eza nani? Badizila Rambo, je te salue, coucou, gros bisous à toi, merci beaucoup de votre soutien, merci, on est ensemble. Naza na posa bo pesa ngana nuba mayano na bino na makambo na eto oleka. To pesa na vraiment conseil, to pesa na conseil, to sungana na libala ezaka guerre te. Belinda Benz, na ebite nango vanda na vie na nga baingi vraiment ki non boko na niveau ko beta la bono na mona ngote. Vieux ba sentir bo se ke vieux boza ko leka wana se ke mabe ko kota. Pour na couple za ko sola surtout to sungana. Ndeko na biso yebi nzambe, ye mutate ya kabiso na loyembo, atata mzozaki na likambo moko bosoko ki nzembo na eto koto na ndenga masaka cœur ya biso vraiment na nzimite vraiment ce qui eza ye muta comme na niveau ko beta mwasi na ebongo. Parce que ceux qui mobile comme beta mwasi bongo c'est que to comme na niveau mususu. Et si les asos na tinate. Bolingo sous ezate. Pour ba blessure intérieure on etika laka. To kosa na tete on za na libala to mwasi to mobali. O moko sala mninga mabe. À chaque fois zomela les fans da ko vanda bokoza sou bien te. Feli fatal na kosi. Po bolingo bonga boza bien, bozo sola bozoli ya bo mela ba makamoko ya pamba bo ba fertilité normale. Mais ceux comme na ba po ya ba makambo ndenge ezaki na o abimaki na boy, asala ki boy tina cousine là franchement et comme ko koma sous libala te. Bokoza sou bien te. Wana carrément les sengelika uboka bwana parce que niveau wana à chaque fois makamone ko bando yelo ko bando lukaka trouble te bozaki na kimia na ndako egal kamone ye à se rappeler et baby si journée et baby si ambiance yango na zolo bango vraiment soki tozoki na place à libala mobile il faut qu'on dise parce que to moni frère na biso mususu pe frère Moïse pour le moment bozo tinga ma bala ko bala ba makamba boy peut-être a boya na ye. Pour le bien que ça na scandale pour le voyer pas ça qui va mataki kitaki peut-être ngwana azoboya na ye normalement ndenge makambo ndenge sala ka ndenge tozo bana jeune déjà faka bala il y a le bien ko bala te pour pas la bala te ce que ça qui aux na ministère pour bala il faut que les ala yo za la marier c'est que ya ko bala nete c'est que ministère na ya zo sala nzambe ngo ko jugeant mais bon et ça na ma bête mutu mutana shona mutu msa ko linga ko bala msa ko boya na eza problème te mais à niveau de tozo ba ko beta mona muninga bongo vraiment na makamyo se les na réseaux sociaux ba condamna penyel mona mabe pona ngo se ko bebi sa vie mbali na yo boy et ce qui est vrai c'est vrai que na vie na ba on ngo kende wana pona ngo kende bo mobali vraiment ce qui est la ba yokani ou ba pasteur ba sala nzamba solo na États-Unis ou je ne sais pas moi to na Kinshasa kuna poto tanga ba koma ba tout ba pasteur tanga ki ba non bon mais quand ko solution que no batia kimia po bana bazana no mike baza ba parents bana wana ti ba kokola ba koyeba tata na mama wana baza ba ko mibale parce que ce que ça ka ba ko régler la situation sur na Facebook et na réseaux sociaux pardon et cause la même qui passe c'est vrai que ba star mais na niveau makambo ndenge zo kendele et comme ko koma bien te ba carrière mobile peut comme ko koma bien te na kati parce que ba tout so ba linga ke ba komona ba ko inae en même temps pe bazana bana mike papa wana bazana posa bana na elobi alesa bango latsa bango mo le mero makana musala wana donc côté nyo ça vraiment il faut que avant ba sala nzaba meka ko telema ba meka ko ke ko kuta tona famille tona ye mama penyel ba sola na ye mama kitsa mutema mabe se ya kitondimi je ne sais pas ce que ça solo papa pa ki mutunde abetu e bon na niveau ba komi wana ponenge azolo ba ko beto abete za kutu kamba pas c'était bosco ya minene nyo so alekisa bongo ba wana mais moi je ne crois pas du tout. Parce que ceux qui n'ont pas croire na bilo ko comme au sala kina donna libala comme ko banga ko za so à l'est mi bali bo sala biso boy pourquoi moi ça instrumenté moi ça zali être blo ali ko sunga yo bobi ka mingo na bomo po biso to zali yana Nathalie Ngoudia gros bisous à toi merci beaucoup Yaya de moi merci beaucoup Niki Fashion de moi ma fille merci beaucoup à toi Fanta Fofana ma fille merci beaucoup à toi. Ah là là, Yaya Boni, ça va? Oui. C'est triste. C'est vraiment triste. Yaya Ningolobi. Yaya Nathalie Ngoudia de moi, Yaya de moi, partager vidéo, Yaya pour scandale, et ça, les matozo, et bate, bisobasi, tokosuka wapi. Pour ceux qui te au pasteur, a commis diacre, a commis pasteur, aza chantre, tokokokate parce qu'il y a mutu. Parce que mutu na masumu na sa moyo yo to kostela kaka bato masumu
Tamsuso bamsuba mona kaneti pasteur neti moyembi te azana ina mutu bozo ka na mutu parce que ce to zo na dimension mususu na ya Nathalie moi to ça l'autre mesate to zo eka kaza mutu parce que ce to zo en mutu to komeka ko juger tant que mutu parce que ce to tina ba musala nzambe et comme neti na ba misala na e na carrière ne comme keneti moi muke mobulu oh les hommes avaient violence faite à la femme même aux hommes. C'est pas autorisé, c'est pas permis. Comment on comment on a niveau qu'on bêta n'a bon va sentir pourquoi? Et là on est les gars qui grave je sais pas. Est-ce que ça nous vraiment perçu le frère n'engazana non moi je ne crois pas. Frère bisikoza yo pour le baki okoki ko se rendre te o banda ko sala de ko étaler vie na tout ça non parce que bana bazana 4. Na yebi na lande émission na moko et pas ya Papi Mboma pe moi sinon mo ko le baki que Papi Mboma ndenge batuna ka question tout ça oui amona ka bana na ye tout ben ndenge yo lobi amona te par rapport à makambo ele kaka ya ka komona après parce que ndenge papa le baka ya benga mbala moko d'urgence bon c'est vrai na habité na point wana lokola ya zaka mutaza na poto te kana ki ça soka ya ki vacances moi ko juger ate mais c'est que vrai que non tant aux arana batute batu ya kene misala et tout faut qu'on aura même rendez-vous ko tout na vie na bango nkolo bonaire bona ko les gars oui mais ceux qui ezaka dirigeant c'est non les gars pona ta la bana on est comme na provocation c'est pas bon ndenge sera le baki ceux qui ezaka vraiment bon côté na frère na biso ozaki na faute parce que to ko linga te to bomba to le ba makamusu te parce que non ozande ko na biso ye bazande ko na biso muta ko kufa zate boye ko bomana te souci na biso eza boyo kana parce que bana baza pe na kati baza mikie bana baza mikie makasi parce que il faut ko boko la bango il faut penyel na papa na bango boko la bana wana ata bozanda ko moko te papa ko ya na mbongo toni na ko sunga bana na yo pe penyel pareil donc il faut ko yo kala tante moko ezala wana donc il faut ba sala nzambe to ba responsable bon mais quand ko kota bon mais ko sola na deux familles et mais ko tia calme na kati parce que sinon te mususu susu ko bima pour vraiment ce total bien c'est vrai qu'ils ont ma vie privée na bango mais le kolo baza batu ba yebi ba yebani pardon et ça sous niveau mon côté feli c'est pas pareil neti makamba mutunye tingai na kolega bona na kokipe ko mona moi c'est moi lega ya le bagima mais le kolo les aye frère Mike batu ba yebi à sa personnalité publique de batunyo so bazana posa ba meka kotala nini ezoleke piye azali motei éducateur de ma donc azana eloko moko faut apporter le biso e ko sunga biso peto édifier biso mona te mon frère kuta yembaka voilà mais ce qui yemo ko makamazo yembe ki yemo kazana kati yebisa nga siko to kanisani to lobani to zo ba bien soki hein nazana confirmation parce que to ki frère te to ki kaka sœur to ki frère te pour frère le baki akolobate akotika ko se justifier te parce que azotala respect ya bana na ye azama mama ya bana na ye bazana kati pour ba bloquer réseaux sociaux et tika la kana landa na papi na émission ça ya na papi mbuma mais ce qui est important to lo bango vraiment ba parents tant tozali to ye ba ko la plupart des choses parce que ce qui ngana zana part na ngai il y a responsabilité yo peut zo part na yo responsabilité ba boani na moi c'est certes mais face s'occuper na bana na ye mais ceux qui m'ont maman on peut se les boye que musala ya sala kisala ka biso neto yo ka biso neto appuyer biso neto soutenir et que ça a to lemba c'est comme moi soutenir pe bana na epé et que ça la té donc na côté nyos tout eza coincé bon meka ko solo la bon meka ko tala nanu bon meka ko tsana se to yebi ke acte wana ceux qui eza bon frère sali ezali vraiment condamnable ceux qui eza bon eza condamnable. Prochainement, je ne crois pas. Attends, moi, ça, Rosana, et ceux qui vont rebala, ceux qui pétent, et ça la sonne à bloc à bongo et répéter, c'est pas bon. Bon, to yebi pété niveau ni les senga qui est salima qui ceux qui est à bongo, yé papa ma qui a ça la bloc à bongo. C'est-à-dire que non, moi, c'est à pousser qui est à bout, parce que biso basse, tu auras pas façon, moi, le bisa, le coco sali, c'est le moko, oh, à coco supporter te. Biso basse, tu auras beaucoup plus bongo. To yebi te, est-ce que ça la ni, en tout cas, moi, tu le bisa, et puis, moutou, moi, y'a sa qui s'est à le moment, na sala rabo, na sala rabo. Mutuyo soka tanga likambalingara so défense na ye mutabi mamalamu tout ça mais bon na po ya ko beta wana vraiment de non là franchement on condamne ça sévèrement c'est pas du tout bien ba comportement na ba papa na biso kaka frère Mike te ba papa na biso mususu bozo landa biso ne boza na biso en tout cas prochainement ceux qui bossa la rango non okoki ko pesa toza ba nyamate quand même toza ba tout hein. Comment yo moutoko comment na niveau ça c'est quoi ça? C'est pas normal.
Et puis moto aza na état wana aza faible yo okoko bete tina niveau wana aza na zemi bongo soki asalaki crise po akufi ekomaka mosusu mama abana na yo okotika na conscience tranquille vraiment ata kutu soki okobima ata kutu soki nini conscience oyo eza tranquille te soki mpe eza babasi yango mpe soki mpe ndenge balobaki mais franchement seke mibali mpe botondaka te donc bokotondaka na bino kaka te parce que nakomona mona mwasi wana aza mwasi kitoko atonda na nyonso mibali mosusu ezaka mokolo nakozwa mwasi ya kitoko na vi boye bato mosusu bazaka bongo ndenge tokaka na sango mpongo na mwana mobali te na mwana mwasi sikoza na mwana mwasi ya kitoko bongo mwana wana ndenge aza bon mwana te bolimbisa ngai mpo aza mama deja na bana mibali aza femme marie azalaki mwasi ya koboyoka soni te mpo yo moko ozalaki koetale partout ozobima ne ozomata ne voyage partout se kolingaki ye botika biloko oyo vraiment tomeka kozonga nsima tomeka koyoka na mawa yango nazoloba tout le temps na makambo oki bakongole toasu na molimo ti bolingo wana eza susu te molimo wana ya mosisa wana ya koyoka na mawa tozalaka nango kongole wana debu kongole tozalaka nango eza susu te tokoma lokwa binemi tozoyoka na su mawa te tozoyoka na su pasi te tokomi na niveau nini tozokende wapi mama akotikala mama papa akotikala papa certes moto na motu fo aza na place na ye mais boyeba nini mama azali faiblesse na eza nini mpo soki okomi komona mama lokola papa na ndako seke ekomi confusion susi na nga vraiment ezalaki nameka kosunga biso mpe na makambo moke mwa liteya parce que makambo ndenge ezokendele ekomi kosala na somo c'est vrai ke baoloba non bakongole bazoka likambo te so bazwi likambo mais non ata makambo abwene na kosepela ata kutu na mboko tovandi soki biloko aboye ezoleka bakomona yango bakokanga yango ekomi nyonso to eza scandale ekoleka partout baemiso bakosalela tous les mboka bakolobela yango bango moko basi baloba likambo wana balingaka yango te bapesa kutu na banimero toujours boyeboye soki mwasi ozomona boye benga ezalaka na mboko toza boyebi na baacte wana soki esalemaka na poto soki eza ya solo vuma frère moto asalaka yango mbeya bakokanga non totika biloko tokoma na baniveau wana te soki bolingo eza susu ya makambo yango nalobaka tout le temps boza na bolingo ntango boza place moko boza eloko moko soki eza susu te botika na bien mabe ya koya te omoni ntongo bokomani na bahaine moko boye bajalousie moko boye barage ekomi makasi ekomaka su bien te c'est mieux mama namoni ke tokoki su te tokabwana botikali na bomoi ntango mosusu lobi après bokorefléchir autrement bokozongana na bino mpe Pactok Credo, je vous salue, merci beaucoup de votre soutien, merci, on est ensemble, et j'ai besoin de partager cette vidéo, partager les vidéos, on a besoin de s'entraider, de soutenir notre sœur. Franchement, si c'est elle qui est victime, j'ai dit entre guillemets parce que j'ai pas de confirmation, c'est juste la façon dont elle a parlé, elle a démontré, bon, je ne sais pas si démontré ou pas, je peux dire ça comme ça, et voilà. Toyokana mawato limbisana. Vraiment, maman peigné na rosenga na yo bona ebito ko yota la vidéo te peut-être parce que na niveau peut-être mais quand ko limbisa mbali na yo kaka parce que ex ya bon mobile était ex na yo pour asa papa ya bana na yo ko leka susu te maman o sale ko kito yo ki message wana to yo ki parce que soki lelo ye pe azozo susu atali pate akolesa bana na yo moko ko nyoka matina suka bana na bako yeba papa na bango pe muto ko sote mona muto mona muto ata kuto bombi ndenge nini ti suka un jour akoluka tata na ye do yo kosala musala pamba vaut mieux aller kaka sunga bana ndenge pe na lokoki ndenge moko le baki ke négligence za côté na ye asoki para trop na bana te na yebite par rapport à nini wana opisa ki détail mingi te vraiment meka ko limbisa maman tia na se na kombo ya ba maman limbisa bossa na ndenge lobi ezala ta émission suka ko leka susu te na ba réseaux sociaux lo ba soso c'est bon parce que akoleka wana pe zo sala pe au passe yo mo temps zo mona biloko wana eza bien te lokolo lobi bo se soulager j'espère cette fois-ci c'est bon ko sala ngo souster maman tala bana bo pesa na mboto ou pas je ne sais pas moi mais bo locataire d'entente moko pona bana ke to akoyaka aso ka bana na vacances to bana tango ba kokola ba ke papa je ne sais pas moi on eza makamba ba conseil ba kosunga bino nango ba e bandenge ba orienter bino loka ba marraine na bino bazana ba parrain na bino famille na yo famille na ye et tout bozana famille chrétien surtout yango leki munene
Pour na biso to yebi ke famille chrétien place mutuneuse za mabele ki ake okimela na ndako nzambe siko soki na ndako nzambe to ko asoko okimate ba sala nzambe bozo ela biso makamba boy to kozana konzima ndenge nini ke nzambe ngo azala kana bino nzambe ngo lo biso ko lo bia ko sala ça fatigue à un moment non il y en a de trop quand même bon mais ko changer boza batu oui certes mais quand même bon mais ko ta niveau ya makamni to ko lo bani to ko lo bateni to ko sala te. Il y a le directeur, on a franchement habité dans le côté dans trop mais nga pour me ya ko betande place nazali pour ndenge moi ça zolo ba non ozo chanter non bozala kana yo yemba kana ye bo vandanda ko moko biso to yebite to zala te to za muto ana preuve azate on eza makamkara ya bino mibale donc ça neti basi mibale na ndako moko c'est quoi ça nena ko empoisonner na nena ko bomana so ibaye banaki. Pour moi, ça c'est trop dangereux. Moi, ça est le roi Sarana. On doit sauter. Ce qui moi, ça kangion na lika. Moi, c'est ce que kane le tel niveau de comme. Ba photo na selon nenga le beza cousine mutakaraki. Ce qui est bon moto ebité. Toi la preuve té. Mais tout ça tozolo bakara parce que moi si mo ga ba commenter azota la zone ka tindenge mo ga ba azaki ko ininga akanga ko matina niveau suka na niveau ba komi wana. Parce que ye mo ga ba ki déjà ni na za na ona suka poko ta komi ayeba ki. Mibali nyenge yaka bolo yenge makamuni kanda to ni na lobe sile sile biso ba se sila kambala moko te to fanda to lia to mela koto na zo calculer na zo planifier voilà to meka ko limbisa na vraiment fait fatal en tout cas na zo yoka passe na ma côté la mwana muke na ajoana na makambo supporter à bon na ko lo ba bongo te so ka sibisa ki a solo pas mais oh c'est vraiment très grave que frère nde mutabeta ki c'est qu'on a frère vraiment simbisa c'est pia. Mais franchement, moi, je ne crois pas. Dans la zone du matin, dans le matin, ceux qui me comprennent, ils vont à Peniel. Parce que ton basako beta yo na zaki wa personne ndenge ni azako ko na se avant que c'était nangi ko imaginer parce que c'est traumatisant quoi. Bon me ka kosunga biso bon me ka kosunga bango pardon bandeko bazo zalantou o boyebi makamnyo seleka ki na kati ya famille on a na couple parce que ba makamsu ba tunse za net feli boyeso i problème ça ako ba ate ya tala boya ko yeba ke normal likambu ate akati ta ko yeba ke te moi voilà neti na sima ndengo akoko ko yeba neti patisa ka ndola akoko ko yeba donc on a ba petite ozana bango ba petite nanga to zana bango ko ate ya moi likambu za ki boye voilà. Mais que il y a un niveau bobo mais que tika kaka qui non et comment qu'il parce que oh et comme ma cambo église et ça sur ma cambo battu balé moi je te dis et comme vraiment ma cambo église parce que corps du Christ na niveau comme que ça la bafoué et comme qu'on peut sa somme que battu battre la sous-souté battu baya ka sous-souté Audrey Kassende je te salue gros bisous à toi Audrey Kassende on est ensemble merci de votre soutien. Pour ma kambo nzambo biso to lobaka bato bayaka kolelela nzambe soki po bana problème bayaka na sama kola nzambe kaka ba nzambo bino botela ka biso ana biso to kansaka ezama kambo bino bozo sala yango na bo lakisa biso. Moi je crois ils ont message bo pesa ka biso mais ce qui est comique eza yango te vraiment moi je crois ce n'est pas la peine ou bo changer métier ou le métier parce que c'est pas digne et zo coller na binoté boza bato certes bo ba sumu qui certes mais na niveau ana vraiment na éviter mais moi je sais que ceux qui mobala comme na niveau pe bongo elaxi likambo moko elegaki mabe moko salemaki oke mobala kokai ko akrakaki ou quoi je ne sais pas moi à perdre contrôle et tout peut-être azo regretter vine mobimba parce que na romona frère ma qui na ndimita za mobali moko za violent na ebité bon parce que nga na ebité apparence na ye peut-être je ne sais pas bon mais ka kosungaye parce que place c'est pas ça je ne crois pas à bien aza mutu il est humain. Et quand c'est comme ça qui bonne kanda pour regretter toute votre vie. Net on a ceux qui sont vraiment hier muta sala qui on a dit za heureux. Je ne crois pas. Parce qu'il y a za moto. Ma be on moni comme ça rebotia on a kukuta on bara la poissa. Tala ndenge sala scandale net na niveau non. Moi j'arrive pas à comprendre. Ngana on ngata ko imaginer on te peut ça vraiment tout passe. Mais j'espère que bandeko nanga oboza pembe na mama Peniel place azali bo meka ko sola mama Peniel bo expliquer alimbisa aza mama mutema bo mama za mama soki atse bo ya siliki tindenge mo kaza ko batia ye nango mai kinenga benga parce que ye moko na zaina no fanatique to lo bakaka po soki mo bai na zo yemba somo donc alingaka ye ou na yebite ba mibale mususu na yebite ndenge za ou ko accepter bo za mibale na yebite normalement il faut bo lo bilango déjà dès le départ. Que non, on a pour ça tous amis balé ou linga ou pas. Mais ce qui est ça bon, ça sert à rien.
Pour le bal, ça va faire tout bal, na to tina mesa to silani. Ce qui c'est beau to vendre, ce qui c'est beau to kabwani. Mais neti bangabo ino na ndimagine nande ni na ero na me atayo mugo. Na yoza na mbana neti nde na atayo mugo. Zala ka belinda yo kolingango. Kero bazolo neti mbanda o te kingani boy. Zala ka te. Biloko neza iloko akonzima ngote mutu ta konzima actona en tout cas to condamner actuana ya kobeta nanu kaka ngana telemi na kobeta makambo ya vitero boy wana kuna ngana za vraiment mingi parce que moi sina mutu ayebi o mobali na sala ye toza na preuve to yebi te mais o ya kobeta wana nde preuve to moni soki mu Congo neza ya penyel vraiment frère mutabeta et non donc il est allé trop loin. Na moi ça zemi ya 5 mois. Moi nana yo. Non. Makambo adultère wana sa makambo couple parce que na Bible le ba mais ceux qui olimbisa moi sina yo mobali na yo limbisa ka ikaka. Ceux qui peut olimbisi moi sina olimbisa ke kaka na ebite ceux qui za bongo na Bible bino pe botanga ba peut-être biso tutanga ba mingité mais bino bokolo belanga za bongo pa. Bon lokola limbisa ka liboso ya mibale ya misatu ya minei. Est-ce que fallait ka limbisa ka nyo sauter ou il fallait qu'il part? Donc, na ebité, Feli olobini yaya, Belinda, olobini commentaire, olobini, na makambo, ou apporter nini vraiment la 4 à 6 jours. Na hausse de la commentaire na binote, bandeko. Na zoé ka 3 commentaires, 4. Na sina répondre qui peut. Bon bah ça me soit à 5e to 6e comme ça to yeba na koyeba ko kina suka parce que to vendre la gali comme on mettait de quoi to lobi bo photo tika o est important to sunginde ko na biso to lobeli to sengi pardon ngana sengi pardon mama penyel limbisa mama penyelo elekaki vraiment na kombo nzambe lokola yoza mama na kombo bana na yo shada o ya mukinde komone na kangalité mais ka ko limbisa papa bana na yo ko ya suna makambo na réseaux sociaux te bon mais ka ko arranger ngo à l'amiable dans famille na coucou. Parce que bozo sala bien te po bana bazana kati baza mike papa wana ko lamba musala na ye ezala kaka na ba réseaux sociaux bon mais ka ko arranger ngo quand même autrement basala nzambe soki boza na États-Unis to na Kinshasa je ne sais pas moi bon mais ka kuna nuko luka solution po makambo ya souci parce que eso sala vraiment scandale eso sala bien te po na corps Christ eza muzoto ya Christ muto komi ko nyoka na minute batu musu ba ko boya ko sambela bona ba makamba boy o ba kimara déjà il ba ko profiter bon mais ka vraiment ko luka solution et que likambo ya susute to tika ngo to lexa to ko mobeta masolo mususu peut-être so to ko luka to solo lango na ndenge mususu po so bo tika ka makambo so kende bo to ko luka pete mutu moko akufa to perdre ni frère ni sœur et que ça va passer kaka pour la famille congolaise to zana posa na bango nyoso mibale. Oh, et salima qui salimi. Ceux qui sont pour baser la place, ils m'ont kabani gloire à Dieu. Faut que kabana msous se rappelle pour n'aller comme mon le bureau. Ah, ceux qui n'ont vendra au monde les lois, voilà. Tout le monde a quand même bêté. Bana bazana kati. Ba me kakoyo ka passe ya bana mawa ya bana. Bana bazana mike. Lobi ya bana ba uzana posa papa wana kaka. Mama pe ba uzana posa na ye. Donc ba me kakosala makamsous na coulisse. Et l'on a formé na réseaux sociaux pour ça la passe na ma mutema. Vraiment, na mona komi kotika bino merci belé na ba présence na bino sto bozala ki belé o bo mona ki ba commentaire zo ko na o mona te na ebite so na fini wa pe ngonyo se kangami na zo mona miso sto bo komi bo limbisa o is important to pesi message to pesi mo atoli ya pete en plus na ndenge ya kimia na famille le barango ya na Petronel Benz na kimia pitoli ya pete na kimia Belinda ya Petronel na kimia mama musamalia na biso yebe na YouTube na Petronel Benz bokinde kuna mate ya bien zali o bazana posa vraiment ko ka ba cantique ba mate o ko soulager muto mozana problème bokinde ka oui merci beaucoup ya Nathalie Ngoudia merci beaucoup na votre présence votre partage merci belé ya toza ensemble bokende ko soutenir ya na biso azana besoin aide na bino soutien na yo ya ngai l'union fait la force
to kota ka tena ba commentaire ba connerie ba bêtise ne to partager ka to kima to beta maboko tant ba ola kisabino ko lamba tant so tant so na lexa ka bo swes ko to ate fona salabo papa mo so ko ya ko lia to mama to famille to nani to ebite ndeko la bisa sunga makalamba ka bien boke na Belinda Benz TV boko kuta makambo asikeza wana to so c'est la première planning ya kolamba la biso ngale prix mutu na koninga na gutango. Donc voilà, merci bien à la participation à Bino Nyonso. Ba commentaire mususu na omona te na yebite so na finaki na omona blog na Bino te moyen na boire Bino ezate na dédicacer Bino vraiment ezate. Merci Belé na mon vieux depuis Grenoble coach Ibenge de nous télévision plus depuis Grenoble mon vieux gros bisous. Merci Belé. Merci Belé na Didier Masuki, merci na ba conseil na yo, merci Belé na ba oyanga nyonso bazali, merci na César depuis Kinshasa, o dala merci na yo pe, gradi pe merci na yo, misala malam bozo sala, vraiment na moni vraiment le boko touche et comme il bien, bo s'abonner na Sylvie Kabeya news, bozo ba news ya sika, et ça très important, bo limbisanga ba commentaire na omona ba photo mais ba kombo na omona te. On a kangami nango na yebi vraiment bazalaka yanga ya kati mingi mais ceux qui na mona ki na nga ki na dédicacer bino les sous il faut ça na finir place moko so na finir na obanga ya kokata après ça soubiante comme ça après audio pardon après direct na kota la côté na finir pour prochainement na mona ba commentaire ndenge za la katang bozo les gars bozo pisanga mbote kukunga pe na so répondre bino merci et benen na ba soutien sur boza bo soutenir frère Kalamba ya zana posa na bino azana posa aide na bino azama na Congo mwana mboka asumu ki certes soke za bongo mais bobo akaite botika ete akufa te po yesu yemo ka lobaki o asumu ka te nani bo bamba libanga muta bamba libanga za po biso toza ba humain toza na masumu to meka ko soutenir ye je crois cette fois-ci a eu leçon à ko répéter les soustes ceux qui vont za bongo po azaka kande ko na biso to ko boya pe ete lelo peso babi batanda yo na kufa pe nyel pa ko lela ka papa bana na ye bana na ba kozanga pe ka papa voilà. Donc, souci na biso ezali to pesa conseil, ma be place ezali ki bobongo là, comme ça ma kimia surtout kota na église corps du Christ parce que ya ngonde komi ko bangi ça parce que ba commentaire tozo mona ndenge zo leka façon bato bazo lobela ezane tinzambe bokomi ko tia eleka makambo mutu eza ya mutu makambo nzambe eza ya nzambe nzambe ne mutu kolo mukili yende kolo batu yende kolo nyoso. Donc, si on a un problème, les gens qui ont le belaï, quand tu as ligue pas mututo, pasteur, au diacre, avocat, au ministre, au nani tout ça là, non, c'est des humains comme nous. C'est vrai que nous avons passé la banque locomotive, oui, mais ceux qui comme que l'andama kambo tozo sala, moi qui est si qu'on semble zate, moi yo ganzemba mutu zate, moi voilà. Donc voilà, na pesi en tout cas mbote belé na ba oyanga nyonso. Niki la charmante ma petite sœur, gros bisous à toi. Clarisse Ilonga depuis Belgique, na mon vieux, les bulldozers, Richard Katako, je te salue. Merci et belé. Merci et belé na trésor Bosonga. Boni madame. Boni ma bébé, baza bien. C'est là qui tombe, on a vraiment félicitations mon petit frère, franchement on est ensemble. Merci na ba soutien na bino nyonso. Bozala ki belé na ligne pour nous soutenir nga di solo na beta ki zaki juste pour nous ba côté c'est à moi point de vue par rapport à ma kambozo les kana couple ya frère Mike Kalambai ex naye venye le oyo ndenga loba ki vérité ce qui peut vérité to yebité parce que toyo ki kakaye toyo ki ndeko mosusute moi to juger vraiment zate mais acte biso de condamner surtout nazo répéter yakobeta violence faite à la femme surtout moi si azak sakte ya kobetaka lokola non tozo condamner acte wana ceux qui ezai muta salaki mais oh makamio so moi ça lobby tout ça là je sais pas moi na kota na détail zate muta kolinga ngo tant que femme azate mais bon oh surtout ya kobeta ndé parce que muta ko kufa tout comme mobali parce que moi so comme beta mbali na to monaki Belinda kutu muta partager ki nini na vidéo ango moi c'est zo beta mbali kaka na ceinture oh yango kama ceinture yango comme la mode on dirait mobile a encore ko répliquer te ou azaki ko banga pe moi c'est pas na zemi voilà donc to meka ko sala effort ya ko yoka na maya ko sunga na ko solo la dialogue na couple na makam nyos tout ce qui bolingo za susute boka bona botikela na vie le mi ko zongana bobo mona te bosana mabete vraiment na sengi mawanza meza na biso nyonso merci ebele na ba oyo déjà bazawana merci ebele na yaya na ngai yaya kati ma top modèle Félicité Nyongoni, merci ebele na pasteur Bereti Willy Liaka na maman na Willy Liaka
mi José na pesi bino bambote ebele bisika bozali. Merci ebele na mon vieux Kava Bijou. Merci ebele na papi Tchak Kolomba. Merci ebele lisusu na pasteur Boss Samuel Nzondo na pesi bambote ebele mon pasteur. Merci ebele na j'ai tout tamboué. Merci ebele na ba soutien na yo toza ensemble. Ma petite sœur Nancy Mandengo, Patricia Kandolo, on est ensemble. Moulou Bastian, ma petite sœur, on est ensemble. Gisèle Moseka, merci. Fijon Seboendo, merci beaucoup. En tout cas, merci ebele Prince Kasson, notre réalisateur, toza ensemble. Merci Nabino Nyoso Boasisa Kibiso Moina Mona Bakombo Ezate Moina Bogabino Pe Ezate ya Mamisa Chibambe toza ensemble. Merci Bele ya bona ba bon courage na toi na ebi kina minute oza na Goma non na Bunya aux États-Unis okende Kampala pona kokunda papa nzambe na nga sunga ya peso surtout makasi loko okendeki a assister yo ti azonga na yo oya kolanda bana bisiko tikaki bango. Merci ebele na bino nyoso famille na nga famille Kabea. Merci ebele toza ensemble moi na bano tanga bakombe ezate po papa na sala musala tala kaka. Merci ma sœur Georgina Mbaki, merci na bonne présence na yo. Si j'ai levé za pour la frère Kalamba to komo koma na suka bino ba obo tala kibiso obo sepela kina maloba to loba ki ba commentaire na bino ko sunga kaka bande comme susu ba kotala sima tozala na bolingo to linga na vraiment ya solo ekozala malamu mingi. Merci ebele na fila na ngai. Ma patronne, la femme qui a beaucoup d'argent, Trésor Toko, merci Ebele mon petit frère, en tout cas on est ensemble. Stéphanie Ngimbi, merci Ebele na yope, ba soutien na Ebele, merci. Merci na Onyo Sobosungi, Onyo Sobozali, merci na mon vieux Jean-Robert Luzolo, ya Léontine Toko, ma patronne, quelqu'un de l'argent, et le bilan m'a fait une clé, quelqu'un de l'argent, moi ça m'bongo à Congo, donc tous ensemble. Merci Ebele na bino nyonso, vraiment, nzambe na nga mon abino tous ensemble. Bo s'abonner massivement à Sylvie Kabea News et Bogozoba News à temps réel et puis oh eza ya vrai lisolo ya 4 et avant na robeta nga na vérifier na na lingate na beta après kozala ke na ko modifier non. Merci Ebele na bino nyonso bozalaki. Merci na couple ya Jezi na Elena bisika bozali. Merci na bino vraiment. En tout cas nzambe na nga mon abino bisika nyonso bozali. Merci na Dadas Mosistone. Vraiment merci Ebele na ba soutien na yo na je crois bozalaki na enterrement ndeko na biso ya kufaki. Joli mot dit bisika ki kopé manzambe na biso ape misaipe na kimia. En tout cas na moi tosuki awa lelo mbala sima nzambe na nga mona bina pambola bino. Ciao ciao, à bientôt, bisous, ciao.